matondo mingi na bino bandeko balandi avom télévision na bino ba etango nyonso bolanda kabiso na manaka nyonso ya bokeseni kasi lelo bozwi susu libakwa kolanda biso na émission na bino makanisi ya bato tolobaka tango nyonso bungisa na yo lopango bungisa na yo motuka bungisa na yo bilei bungisa na yo kasiko bungisa te makanisi pamba te makanisi ezali ebandeli ya manso na kozala bongo ya moto ata kuna bino ba bozwi libakwa kolanda biso na baitando na bino po bosomba télévision ya kitoko ebandeli kaka na makanisi na sala nini pona somba télévision nde tindaki bino bokota na mosato bo économiser makoki o permetaki bino bosomba bongo ba télévision même pona kosomba lopango bokotaki ba bakonzo ya makasi bokotaki ba makelemba bosalaki maye manso po bosomba bongo mapango mais po manso wane ko boko salema ebandaki kaka na makanisi ata ko mokili o dozali komona na kitoko na yango nyonso boye po ko boko zala tata mokili amitunaki nasala nini pona ko boko monisa na mokili oyo donc babandaki kaka na makanisi o elimboli ete makanisi ezali maye ya motuya na kozala bongo ya biso bato moto o abungisi makanisi na ye azali moto o azangi tina na molongo mobimba soit bakobenga ye moto ya liboma to moto oyo azangi tina yango na émission makanisi ya bato to bengisaka bongo bato ya bokeseni lokola moto nyonso na mokili azanga te makanisi ya kopesa to pe ya koyamba biso na makanisi ya bato émission na bino to bengisaka bato pona kopesa ya bango makanisi kolandela phénomène moko ebotami na kati bongo ya mokili mbotele susu pe matondo lelo tozali biso moko te tozali bongo na mama Motei azali déjà moto oyo bomesana na bango na émission makanisi ya bato atako bazwa kitamba bazwa ya lisusu te mais lelo to mekaki koluka bango toke komona bango lisusu nde to memaki bango poto ya na bango elongo to lobela maître ba mokolo lelo nengwa kita yengekeno boni bino basante ngeta mopandi sango matondo otomboli mo micro matondo pe kimia ezali kati netumba tuzwi mwatango molai tozomona na lisusu te kokoso nini ekangaki bino po bandeko babande makoluka bakutana na bino kati na mokili maya kosala ezalaki ebele lokwa tozalaki na mokili ya koluka yango lisu lelo tekokutana na bino bana baleli balobi mama Motei akinda banda boteya biso na mateya moko tolobelaka mwasi ona na bali te eske kolia mbongo libala mateya wana simba vuma mitu ya bato mama kita matondo mopandi sango yango nde eza na eleko oyo nde bouti koloba makanisi soko ebebi ekozala mpenza mpasi na moto oyo aza makanisi ya kobeba yango na lopoto babengaka inconsciente to inconscient moto so aza inconscient eza pasi na mokili tokozala bato baza ba inconscient tokozala mwana moke azaka inconscient tokozala moto oyo makanisi ebebi moto aliboma bango na ba inconscient musupe aza inconscient na bokono banda lalaki kaka azoningana te ba wana nde tomona ba na état ya inconscience kasi na biso ba yindo penza inconscience ekoti na bato baza normal mais baza ba inconscient na bato baza normal mais baza bongo ba inconscient matondo mingi mama Motei nengwa kita lelo to bengisi bino po phénomène muto zomona lelo ezotungisa bongo makanisi ya baboti kaka ya baboti te même bandeko to bilengo baza conscient ezosala bango pasi boni phénomène ko kima kozwa esika lelo na kozana biso phénomène ngo eza nini lelo soko koti na réseaux sociaux mama kita okomona lelo bilenge basi ya ba 15 ans ya ba 17 ans ya ba 18 ans ya ba 19 ans ya ba 20 ans mata bakomi na phénomène nezaleli moko ya kotika nzoto na bango polele to bolumbu liboso ya bato nyonso na yebite mama kita soki bino bozwi libaku ya komona to ya koyoka mayoana matondo mingi ndeko mopandi sango na maye o wana ezosala pasi makasi kasi tango nyonso tolobaka mbuma ya nzete tokomonela ngo na nini na mbuma nde tokoyebaki nzete eza avocat eza manga eza boye bana o bazokota réseaux sociaux bongo telefone wana tobandi na asombeli bango moboti wana lokola moboti ozali nzete oyo boti mbuma na yo okosala mpenza makasi ete mbuma oyo nga na boti ezala lolenge oyo ya nani ya ngai ebandi nanu ka eza wana lokola tolobika na makanisi ya bato ete bato baza normal me baza ba inconscient toyebi te soki bokono soki
soki bokono soit liboma soit maladi mo mutu abeli banda alalaki kaka azomiyeba te mais tosala makasi biso baboti tomizongisa bato tozonga mpenza makanisi na biso ebonga mpona kolandela bomo ya bana oyo totie na mokili soki ata mwana akomi deja na ba 25 ans nde na lolenge oyo bapaya bayeli biso ya kotanga bitelo na ba 25 ans deja mwana akomi na bauniversité wana nde moboti akoloba te azwi deja prise en charge mais soki mopandisango bokobetela biso lisolo ya mwana 13 ans 14 ans 15 ans to moins de 18 ans bazobenga lelo minere aza na autorité wana ya kotambola bolumbu soki tolobi ke na réseaux sociaux même na miso kotala boye ezosala soni na miso kabo na balabala okomona penza ke etamboleli ya mama eza lolenge penza te mama koki kozalila na mokili te matondo mingi ndenge akita tolandi bino na bokebi kasi yambo tokota vraimen na bozindo ya manaka na biso tokosenga bongo na régie batila biso bainterview mpo tolobaki tokosololaka na moto moko te tokotaki mpe na terrain mpona kosolola na bandeko bamama bandeko bilenge po totuna mpe makanisi na bango nini ezosalaka phénomène wana lelo ezwa esika bilenge basi bamitika banzoto na bango na réseaux sociaux tosengi bongo na dete kwa kolongo na tata Ntimba Silovondi botila biso baelema oyo tokitaki na terrain concernant thème tozolobela mokolo mwa lelo phénomène kotika bongo nzoto bongo to polele to bolumbu na réseaux sociaux esika na régie mbote mama mbote papa bandeko baolanda bino koyeba kombo na bino Mama Umba lelo ebele ya ba jeune fille lokola bino bazali kotia ba vidéo na bango na niveau ya TikTok ya réseaux sociaux mais bazali komitika à moitié ni pona yo makanisi leko kozala nini ndenge bandeko na bino basi bazali komitika bongo pona ngai kosala ba vidéo na TikTok eza mabete mabe ebandi na bisika ya koexpose nzoto na biso bana basi nzoto na biso basi eza sacré pona mibali na biso na futur donc koexpose nzoto eza bien te na ba réseaux sociaux et en plus pe eza kolakisa image moko ya mwasi ya mabe pona selo bino makanisi nezotindika ba jeune fille mosusu ba expose nzoto na bango selon ngai oyo eza kopuse basi ba expose banzoto na bango eza mpo bazwa bafollowers ebele baganye mbongo na tiktok efuta bango mpona ngai selon ngai mais nini ezosalaka bana basi baboya ntango mosusu kotambusa ndunda koteka na balabala baoyokela yango soni me koexpose nzoto na bango bazoyokela yango soni te mingi ya basi bamisana na vie ya koteka biloko te baza bafille oyo baza nakokoloba bafille oyo babokwami na bamoyen baparent na bango bazalaki na bamoyen eke ntango bakufi batikali kaka bongo bayebi koteka te eloko te yango wana bamoni moyen ya koluka mbongo ezali na baréseaux sociaux est-ce que makanisi mpe sekomela yo mposala makambo bongo ngai nano ekomelanga te mpona nini mpo nayebi kose débrouiller nayebi koluka mbongo e en plus mpe naza na baparent nanga naza mpe bien étudié toli nini okopesa na bandeko basi oyo bazosala makambo bongo toli na kopesa mpo na bandeko na biso basi batika makambo ya koexpose nzoto na bango na tiktok baluka mbongo baluka mwa commerce moko ya mokie batekaka eproduire bango bongo toli nini to bosenga nini okosenga na bakonzi ya mboka kosenga na bakonzi ya mboka ezali que bakanga tiktok mutasala tiktok wana eza mpona a transmettre message entre biso na bato baza musika et non koexpose banzoto ya basi donc on kosenga na bakonzi ya mboka bakanga tiktok mpona ngai tozombisi matondo ya mingi mama ndenge bondima ekona na mituna na biso merci papa mbote mama mbote papa bolimbi sipo tokoki kokuta bino na esika mosala bokosala mosala bokoki koyeba nkombo na bino mama mama Nzuzi lelo bana na bino baleki mpe na bino bazali bakoti na makanisi ya kosala bavideo na réseaux sociaux ya komitika nzoto na bango na bolumbu nyonso liboso ya bato nyonso ntango etake bino mama bozoyoka mayabo to bozomona mayabo makanisi nde ezokomela bino na moto eza malamu mingi te papa wana eza kolongola biso bamama valeur na biso bomama eza kitoko mingi te eza kosepelisa biso ata moke biso lolingi toyeba nini ezosalaka bana barespecte baparent te bamipesa na mai ya bongo oyo ezali kobebisa dignité ya baboti to dignité ya bamama papa toyebi te soki génération oyo génération oyo ndenge tozobokola bana na biso toyebi te soki génération yango esi bozwi mpe libaku ya komona bavideo ya bongo oui ezali
ozomona mwana batelefone na biso ozomona mwana amitiki bolumu na ye nzoto na ye nyonso libanda oloba nini etake mama pasi nini bozoyoka na motema ata bomona bayabo makasi mpenza mwasi nzoto na ye kokozalaka bolumu ne mwana libanda te toli nini okoki kopesa na bandeko basi oyo bamipesi na mai ya bongo batika biloko modele wana libala ezwamaka na modele wana te libala ata obombi bilamba ata olibimisi nzoto libanda libala soki kana manga okobala nayebi te bango soki bazokande soki otiki nzoto libanda nde ozwi libala nzokande eza yango te toli nini bosengani bokosenga na bakonzi ya mboka mpo bango nde babatelaka to bakengelaka biso bokosenga na bango nini baba na opesa bana na badiscipline ntango bango baleta amoni ke mwana azotambola mabele libanda mipende libanda nzoto na ye mobima libanda bazwa disposition ya kopesa bango discipline po soki bakangi 2 3 4 5 bapiniri ye ntango bolobi bapesa bango bapunition genre nini ya bapunition bokosenga bapesa bango bapunition eza ebele te ndakisa bopesa na moko ya bapunition etake moboti oyo basengi bapesa bana bongo bon soki bazwi mwana lolenge wana bapeti efilme mpenza terrible asanti mpena babeti ngai peut-être mbala nsima ozongela te ozongisi matono ne boyanona na bituna na biso mama mbote mama Mbote papa. bandeko baolanda biso oyo bakombo na bino Je m'appelle Christanvi Mayamba. mama Christanvi Mayanga Mayamba. mama Christanvi Mayamba mama Mayamba lelo bandeko basi lokola bino bazali kopublier bafoto to bavideo na bango na réseaux sociaux mingi bazali komitika a moitié ni bamisusu bazali komitika vraiment nzoto na bango bongo bolumbu makanisi nini etaki yo ndeko mwasi ozotinda bandeko na bino basi basala maya bongo Bafille ya Congo lelo bakomi qualifié aza na iPhone alata bien aza na kabelo bafille baza mitema trop pressé azwa tant que ngonga nino le dexte makanisa bongo bazozwa ngo wapi amoni moninga asombi iPhone amoni moninga na kabelo yebi façon moninga azwaki te ye bakomi kaka azwa ndenge moninga azwi siko ezaleli wana ya kolula to makanisi wana ya kolula moninga na iPhone na elamba ya malunga na mutuka ya malunga bazali kuma kozwa yango wapi tozozwa yango presque bafille mpo nga mpe naza fille bazozwa yango na bareseau sociaux ezobebisa ezopesa mpe conseil oyo namoni moninga nanga iPhone 16 Pro Max nayebi place azoelango te nayebi place euti te nga mpe naoluka nakende na approche ye natuna ye akoki komemanga po bafie lelo bakomi kobima na bapapa oyo baboti biso to nde babi mwana omoni kolungwa tata na ye aza na malédiction bafie lelo bakoma so kokipe te bakoma kobima na bapapa profita so baiphone aso bakabelo bino mpe bozalaka na makanisi ya bongo ya kopublie video na TikTok to na réseaux sociaux neti nga nasalelaka TikTok nasalela Facebook nakoki kozwa bolumbu na ngai te fille napibi yango na TikTok ute na Facebook po epesanga nini osala yango te mpo na nini po mama na ngai etikanga bongo te de ekopesanga nini na vie mpo naganye nini po oyo nyonso nazomona awa eza biloko ya mokili nabotama na kuta yango na kokende mpe na kotika yango toli nini bokopesa na bandeko ya basi mpe na leta na biso oyo esengeli babatela population bon toli nakoki kopesa pa bagrande sœur bandeko basi lokola ngai kokende liboso eza kokoma na sens nini façon moninga azozwela oyebi te mokili ebebi deja ozela na motoki na yo moko ozwa mpe bafille ya lelo balingi koteka te balingi kaka vi ya mbango eloko ezokoma biso bafille vi ya mbango eza vi ya kilumba na showbiz balingi kokende na bafille place bapa oyo bayebi ke so nakoti na bar oyo nakozala papa tonton nani akoya vi na nga ekobomba so bekomi kosalama na bareseau sociaux makasi okomona mwasi abimi na mobali me mobali azwi video oyo bafaire coucher na mwasi na ye apibi yango mpo aganye nini basentiment ezalaki ya biso mibale soki oyebi olingaki mwasi wana te ute soki oyebi mwasi wana aza mwasi ya niveau no te pourkui okolinga obima na ye opiblie ye mpe biso mpasi ya tozozwa video ozwi telefone na yo ozwi telefone na yo ote ofilme nzoto na yo opiblie yango mpo oganye nini po
ozwa nini na vie okoganye nini ozwa nini tozongisi matono ndenge bondima ekona na mituna na biso. ça veut dire na sepeli émission na biso nde bandi oyambinga kitoko na sepeli merci conseil na pesi eza te ke nalobi yango na sentiment eza te ke nalobi yango obainvite ngai ke naloba non eza oyo nalobi eza très capital eza ya mokuya tozomona ngo na bareseau sociaux tozomona ngo na batiktok ezosala biso bafille price po biso nyonso toza bafille namoni bolumbu ya ndeko na ngai sambwe eza lokola bolumbu yanga mpe mwasi sambwe bafille bokende mbangu te fille voluka koteka fille voluka okunda olinga te osala bia loyenge lobe efuta yo na sida lobe kofuta na pasi lobe kofuta si je savais fille vokende ngo malemi ote mama bandeko baolanda so koyeba kombo na bino mami osha nani mama Mabanza lelo ebele ya basi baleki na bino bana na bino bakulutu na bino bamipesi na phénomène moko ya komitika nzoto na bango na réseaux sociaux bolumbu etake mama etake kulutu etake ndeko makanisi nini ezokomela bino na mutu ntango bozomona bana to baleki na bino bazali komitika bongo eza kindoki para moko te na ndako na ye alingaka apesa mwana éducation mpo ya mabe eza selon eza wana eza kutumaka baéducation ata outa mpo baparent eza selon ye moko baéducation oyo ekotwa na balabala wana eza ni toloba bamani to mwana ye moko azala na misala mabe mwana nasali na bolobi eza misala ya mabe bana ngo bazozwa ngo wapi kasi na etamboleli na bango misala mabe akokumbaka te amfuti mabe moninga akokofula ye mopepe nde batambola wana balingi baekiri bana baokola lelo asanga na maboke aobe batendeni etake kulutu etake moboti ntango bozomona baya bongo nini ezokomela bino na motema to na makanisi ezosala mpasi mpo wana eza nzoto ya mwasi eza kosambusaki bomwasi ezosala bien te nga ndeti ngaso aza mwana nga atakima ndako na koluke partout na kokanga ye eza kaka bana te eza mpe na bamikolo bazosala ya bongo mama te me oyo nga na olobela wa mwa ya moke oyo namoni wa mokolo nayebi te namona te namoni nde video oyo ya mwa moke siko toli nini bokopesa na bana to na bandeko baolatama na makanisi ya kosala ya bongo toli eza mwa pasi nzambe kaka nde achanzaka moko lelo bakokofandisa ye bongo bapesi conseil so eza ndenge na ye ya kotikala oloko bakebwake na eglize ayoka mate ya change sikoyo na bakonzi ya mboka oyo bazotika mayo wana elekaka na fasite bakokontrole réseaux sociaux te kosenga na bango nini bato abongo fo kolandela eza teke bakontrola réseaux sociaux te batalaka yango bakontrola réseaux sociaux bamonaka mpe nyonso fo kolandela moto abongo fo kolandela compte na ye kobloke asala su bavideo te fo kolandela compte na ye baluki pa balde na compte na ye justice ekangi ye nanu apo babloke compte na ye bamona asala su video te tozongisi matono ndenge bondima ekona na mituna na biso mama matono mingi dete kwaku matono mingi na teta ntimba silovondi ndenge akita towiti bon kolanda biso na bino bainterview ya bandeko tosalaki na bango toyebi te lolenge oyo bino bolandeli bango nini oyo esengeli bobakisa to bolongola concernant mai oyo bandeko baintervenir matondo mingi tata mopanzi sango kolandela baintervenant oyo bauti koloba awa tokomona mosusu alobi soki mpe eza kindoki to misala mabe matondo mingi wana mama Mabanza ingeta wala mama Mabanza mdalobi bongo babi ekoza kindoki to bana baza misala mabe soki tokendakisa baninga mosusu na bacontinent mosusu tokendakisa epa baindien kindoki wana misala mabe mpenza ezalaka te mpo na nini ekuti bato baza baconscient moboti aboti mwana aza conscient ke mwana oyo fona pesa ye bizaleli oyo eza ya ngai mais epa na biso mwana bamiso baintervenir balobi nini eza kilelo bon nga na mitunaka nano kilelo mwana nalobi kilelo abotami lelo mwana alobi kilelo est ce que abotami lelo wana eza bapropos ya mama Nzuzi mdalobaki bongo matondo mingi mwana na po ezoyokana mpe partout ekomaka lelo eza kilelo ti bino bato akala lelo eza kilelo bon moto kaka akomi na koloba ke kilelo abotami lelo te do epe abotamaki lobi to abotamaki kala nde yango lelo
azwi mayela koloba ke eza kilelo nzoka nda botama kilelo te po mwana botami lelo akoloba na ye kilelo te na bandi koloba te donc ye pa botama ka lobi donc bande konanga maloba na koloba ke kilelo eza kande to koloba eza inconscience ndi mutu esala to mama o alobaki ke eza kindoki te eza ke inconscience nde koti makasi. Mais nengwa kita moboti moko te nenge mama maya mabanza lobaki moboti moko te abotaka mwana akolinga mwana na ya beba. Mais nini vraiment za à la base o ezosala ke lelo bilenge basi bazala na facilité wana ya kotika nzoto na bango bongo bazo se gêner na yango te. Matono mi ndeko mopanzi sango yambona omona ki atana balabala nde to tambola boy mama penza sa komi na ye age omona ke mama na samimine bakoko momoni na kola azaka elengete omoni na kola siko mama o ya satambo na kola soka moni mwana na ina po ezaba maloba musoba to baloba ke na ba te soki ka ndeka to ba inconscience mukolo mazolo ba ke na lati boza lutte contre la VS siko mutu ndeka botami azokende pona kokola to akotika la kaka bébé. Zomani ti maloba bongo ezola kisake inconscience ekoti makazi. Nzoka nde mutu tango zokola fazo ba responsabilité na ya kote ya ba yo bazolanda ye na sini. Mais siko tango nanu mukolo na ye moko amitieke lutte contre la VS aboyi na ye kozala mukolo. Alobi yazana gêne. Gêne pour gêne. Toka ba mo ne pas bato. Gêne pour gêne. Ngala za lutte contre la VS ngala okola ti. Nzoka différence entre mwana muke na mukolo ezali ke mukolo akopesa éducation na mwana muke. Et là teli eza culture ya bato. Siko tango bino botosi na culture na bino te botosi te nzoto na bino na kotambola na lbo. Siko na réseaux sociaux wana kuteza mutaki ko bata matamu sur la chambre na yabani ko saba vidéo o wana. Donc asa meseni na ye nango kena libanda kuna tambola na kola. Libanda na tambola na à moitié nu. Ndenge loposo pembe soke sonné na français eza moi malamu à moitié nu. To alati sexy. Ba mona eza ma be makasi. Mais pona batu si tu biso ba africain tous autres trouvons normal. Nous eza ba teni mususu o batu bazolanda. Eza ba teni ya batu bazosalela ngo ba makamususu ndakisa mutu kote la boîte de nuit, azana teni o kote la boîte de nuit. Mais au kote lelo teni ya boîte de nuit mutu atamba na balabala. Nde pesi accès. Le soito na ndibino na boke beza déjà que batu ba message déjà kolata mabe nde facilité na kolata mabe yango kumbi bon même na réseaux sociaux baza na facilité ko mitika bongo. Ba mona ngo eza normal. Pour mutu na balabala alati à moitié nu. Wana eza en français soto tia on a lingala eza ndambu ya bolumbu. Donc azana ye déjà bolumbu mais azipi moi parti moko ndambu kaka. Siko na moyi mutu atamboli bobo so akoti na chambre na etamso azotindela mutu moko to mibale. Awoyoka lango sosoni. Mais nengwa kita nini zo sala ke bato bazala na facilité wana ya kondima kotambola bongo gêne vraiment ezate azo se gêner nango tabiki bon eza nango normal azo mona nango normal et sur le temps et puis bato ebele na cadre de société bato ba mona nango normal tant muso bato mukie lokola biso ba oyo ba auto zui conscience penyane so ngande zo déranger ni ne ça que majorité ya bato ba mona yango normal pe bazo sepela kotala yango. Pour ninge maman so wumba lobaki kabike basa na posa bazwa ba follower le belé bazwa mbongo na TikTok et puis ça ba majorité ba vidéo zo sala bongo ba vie belé na réseaux sociaux. Matondo mingi ndeko mopandi sango o wana peza moko ya raison o lelo TikTok e lokola esambwisa penza mingi penza basi ya ba africain mingi ezaka abso na Afrique o mwana penza mwana mwasi amitandi na ye po azwa ba vie bon ba vie oyo yo zwi na kiliboma tolobela ngo bongo po mutu atambola bolumbu mutu atambola bongo azangi bilamba seka za mutu aliboma oyo zwi mbongo oyo zwi na kiliboma to tiana mutu aliboma lokotisa kya mbongo akosa na ngoni tini siko toke tina ni fona eske TikTok akopesa pesa mbongo oyo yo kosaki esunga bombo imobimba so ka eza eta inconscience te oyo mwasa komi lokola eloko ya kosakanela mwasa zo mindima teke naza mutu o naza sacré naza mutu naza mabomba mi ya mokili mwasa za suna conscience wana te ata mukolo moko te mwasa komi lokola marchandise donc eza lokola kwanga kutu muso ezaka nango bazipa bilamba o siko bayaka kotala tala wala bandeko nanga basomba kango te État de conscience na obino zo ko insister na yango mingi zo wuti vraiment wapi
bozo ba toujours moi si azana état de conscience boloba ki ne bandeli na bino eza lokola moto ya liboma to moto azana koma azo miyeba te et conscience wana zo wita wa po moto azana facilité ya komitika bolumbu bongo na réseaux sociaux ma tondo mingi ndeko mopanzi sango soki toke susu na o wana ezalo kwa tem basuto zo bimisa mais bo simba kaka moi moki tozo loba boye biso na Afrique na biso nde tolobi elateli ezaki culture ya bato kozala ya bato ezaki culture mobimba alors tango loposo pemba ina mabele na biso alongoli biso culture na biso apesi biso ezaleli ya kosambwisa o azali sacré nde balobi na lopoto éduquer une femme c'est éduquer toute une nation alors soki babebisi mwasi moko mutu c'est que nation mobimba esali nini ebebi mutu nde ozomona ndeko na ngai mwasi ya commune était inconscience wana na mate ya nanu eza nje moku tubayemba kana nzambe atala mutema te nzambe atalaka bizalelite atalaka mutema tani tibanzembo ya bongo nzambe atala mutema nzoka nde mutema na ona bizaleli na makamno nyonso eza na kati na atalaka libanda te atalaka bilamba te atalaka mutema nzoka nde mutema no poto yeba ngo foto monela ona bizaleli soko tamboli bolumbu tokoyeba o déjà oza muto liboma mutu no esala bien te elinko lobake tant to mona basi la majorité bazo tambola bongo elinko lobake mboka eza banani eza bato maboma mama kita 80% to 90% ya population congolaise baza ba chrétien na lobi bongo po mama mabanza loba ke mwana mwasi ozo yoka te foko bwaka une église mais kotala ke majorité pe ba pi ba ba vidéo wana baza na église basambelaka matono mingi ndeko mopanzi sango ba église ngwana bayo bayela kibiso kasi ba batie biso na état inconscience ba mutu baye nango eza ba église coloniale de ce que maman mabanza pas se tromper oh bon ba pasteur wana bazolinga bana basi bakende église nde soki eza esika éducation mbe bana basi bazo tomona bango lelo na terrain ndakisa ba église oyo ezolatisa bato normal maputa mibale robe omona bazoseka bango tandi bakomi ba mami bimba na ebite kozala mama eza mutu aboti muninga mutu tokozala mama ezaka po mutu alati bilamba oyo ezotosa nzoto na ye nde yango ala ekomise mama mobimba nde toloba kaka mingi état de conscience oyo bacolonialiste na biso bayi kosala ke tokóma na état wana do badimine biso bongo badimine biso za façon ya réflexion ndenge mission na biso ezolobaki makanisi ya bato donc makanisi eza ya kobeba mpenza ebebi mpenza na niveau moko ya kosaka makama nini oyo ekokumbela biso et surtout na biso mibali to biso bato tozotala ta mosusu réseaux sociaux okutani na babilenge bavideo ya bongo oyo bato bamitiki bolumbu makama nini ekumbaka na bomo ya bato et surtout biso mibali to biso bato oyo tozozali bakwa kotala bavideo ya modèle ya bongo matondo mingi ndeko mopanzi sango so okutani na video oyo mwasi aza yo te otali bolumbu na ye kasi yo mpe ocontribue na kindumba na ozwi libabe wana na ndenge nini ndenge akita ye moto atiki mpo bakoko babiso balobaka ke yo moto obeti mbunda oyoki so nte bonga muna kobina bosiko obini pwani mpo oyoki so ya mbunda te bocontribue te yo contribue te na elenge ya mbunda wana soko oyokaki mbunda te olingaki obina kasi se lokoyo mpe moto obeti mbunda te dos bandeko na nga mibali soko omoni esika ke okoti na video moni mwasi aza bolumbu oyo aza mwasi na hotel leka kolinga ta kotala yango te soko moni yango salaki ozotala nde toloba boye salaki ozotala eloko wana omonake mbala moko mutu na yo bongo na yo kosala niti oza na mwasi wana kasi esa lokola boleki na ye na kindumba aza mwasi ya libabe ya makasi soki kutu na bakoko na biso ezalaki ata mopende ya pamba ya mwasi komona yango te tolo ya pamba ya mwasi komona ngote mais oyo ti na ba partie intime na ye eza penza libabe ya makasi bandeko na nga mibali na pesi bino conseil bomeka kotala ba video ya bongo te po ekomema bino kaka na banzela ya mabe oyo eza ya malamu te matondo mingi ekokumba biso na mababe todiembeli kaka na maloba ya ndenge akita tozongi bongo na régie ezalaka na conférence moko bakipa basalisaka parmi bainvité d'honneur zaka bongo Fumukusu kia mzala pana na Angola Fumukusu na kati ya conférence wana balobaka maloba moko lisusu ya motu ya makasi lolenka tata mokila inspiraka bango pona bolamu na biso baindo balobi mwana mwasi kaka oya gunzami de fait kaka yo to biso to moto jeli bako ya kotala sima wana ezokumba déjà mababe soki kutu moto azana bilamba agunzami egumbi mababe bongo siko bolumbu
lolenge nini ya mababe kokumba kasi toboyi vraiment kota commentaire ya mingi tozonga na régie tolanda bongo maloba ya mfumu kusu bongo tozonga bongo na sima elongo na nengwa kita esika na régie mwasi aza ya kobeba lelo kotala mokili moko na moko amituna motuna soki eza mwasi te nde aza ya kobeba po mwasi nde abotaka mwasi nde abokolaka mwana mwasi moto azali moteyi wa yambo ya mwana nyonso tokoki toloba o mwana ke kolanda réseaux sociaux o mwana ke kosala boye mwana azongisi boye tokokende kokuta kaka mwasi na kati ya nyonso po ete moto akokoma ministre moto akokoma président de la république moto akokoma ingénieur moto akosala flat moto akosala eloko boye awuta kaka na mwasi mwasi nde abotaka ye nani apesaka mwana wana gu ya kolinga kimundele koyina kiboyindo mwasi nzoka sikoyo po tobeba po tolula kimundele nde kobeba na biso lelo botala tate ya mundele na mwasi ya mundele baboti bana na bango teknologie eza kuna makasi baasiatique mibali na basi baboti bana na bango kuna teknologie eza makasi barabe idem évolution technologique ezali baza économiquement développé pe makambo na bango nyonso malamu sauf na Afrique esika oyo évolution ezalaka te kaka kwiti kolangwa fier na balabala kodenda bolumbu ekoma toloba nini fier ya nzoto donc otala mundele abebisaki mwasi batelemisi mwasi na balabala bakomisi mwasi eloko nzoka mwasi azali trésor monene po pamba te na kati na yo mwasi mwana akoya kovanda sanza libwa na kati na yo mwasi motema oyo ya yo oyo mwana tango akobotama atozalaka bitambola tambola esila obokola mwana wana akomelela na tolo na yo akolela na maboko na yo tokolakisa ye kolia malonga okolakisa ye nyonso boyebi ntango botangaki na kelasi nani mokomi moko babengaka Camara Lei alobelaki bino nini femme africaine boyebi yango femme noire femme africaine oh toi ma mère siko nyonso wana tata moto asalaka to mwasi mwana nyonso ata komi mobange koko moko ya mobali ya 95 ans soki babeti agangaka tata na kufi to mama na kufi me mama na ya kufa kala nyaso ganga mama na kufi donc elingelo babomoi na biso evandele epai ya mama yango wana charge monene toza na yango nzoka sikoyo ba intervenante na biso balobaki l'état kota makambo mais na kati ya l'état okokuta l'état personne morale te mais l'état personne physique eza ba animateur bato baza na l'état mais bato wana ba mama balakisaki bango balula kimundele siko nani akointerdire ba android kota wate na tango bango moko bazolula ba android dango bomoni mikakatano toza nango lelo android Facebook YouTube eza kaka ba filme basite na kati te bilili kaka o bazolakisa bino me bandaki nano ba tourner ba filme o ba tielaki bino ba filme ba Charlot boti ba miyibi ba filme western boti ba yanke ba filme espionnage boti ba bandi ba assassin donc ba préparaka biloko kuna pona koya ko bebisa nzoka
eza na eloko moko bosengeli koyeba komona bolumbu ya mwasi eza lisuma me bato bayebi yango te mpona nini baza koexpose mwana mwasi na kati na ye azali mopesi mapamboli mpe mopesi masuma eza na balolenge mosusu kotala kaka mwasi boye ndenge atelemi boye mwasi agumbami alingi azwa eloko nsima ne kaka komona yango eza lisuma mobimba azobwaka donc mwasi akoki kogumbama te kasi fo akita po azwa eloko etangami te na bato mama mokolo lokola atanga yango te ayebi te siko toza na mosala monene po mwana matondo mingi ningwa kita par rapport ya maito bane koloba tolanda bongo fumukusu na conférence ya bakipa balobi ke kogunza mapamba ya bilamba ezali bongo libabe toyebi te matondo mingi ndeko mopandisango bandeko nanga bayindo koyina mfumukusu nde bovandaka na bitando talita musu televiva molekisi yango eza lokolo zo rate penza mapamboli ya ebele bango nde baye kozongisa biso na nzela oyo bakoko na biso batambolelaka mboka na biso ezaka mboka ya mapamboli ya makasi soko kutana na televiva tika nano sidi so bomoni fumukusu atoko yina no ba émission musume so moni fumukusu profiter ozwa ta maloba mibale mate ya mibale toli mibale oyo kotika na bomo ina yo po ekumbela libota na yo mapamboli na émission fumukusu toza peza na maloba ya kopakisa te po bango nde baye nango oyo biso tozozwa ka mwa ndambu epana bango matondo mingi ndenge akita sikoyo tozozonga na bino lolingi nini mwana mwasi oyo nayebi te ya moto tokota mwana mozino motuna na biso mpo na bino mwana mwasi arepresentaka nini na kozala ya bato matondo mingi ndeko mopandisango yambo soto defina nuka ngambo na bapaya oyo bato bakanisa kuna nde botata mokili bazali balobi mwasi aza sacré voilà nayebi te po toyoka mpe na propos ya mama na biso wumba alobaki mwasi aza sacré nayebi te ki sacré oyo bato balobaka ezala baoyo batangi ba classe ya mindele ebele ezala baoyo batangi yango moke mo sacré elingi koloba neti nini elingi koloba ke moto aza ya motuyi ya makasi moto aza na mabombami ya motuyi ya makasi so tongi tolimbola yango malamu okomona ke mwasi ye wana kumbaka mwana 9 mwana libumu siko imagine nanu nde ozano kumbi mokumba na yo na 18 ans 19 ans yo tikalaka na babolumbu na yo wana to tikala deja babolumbu na yo wana makanisi wana oyo ozano na kati na yo mbala moko eza ko infecter mwana na yo lobi nango yo kokisa ba 40 ozongi mwa mutu pona ba age wana siko mutu azonga mwa mutu mwana na wasiko wasa reproduire bizaleli na yo wana na makanisi na yo na kati makanisi no deja au PC bizaleli wana oyo za kotikala bolumbu na sinengwa kide do mwana mwasi ninga zo se comporter na âge ya moke do biloko wana tonga kokumba mokumba e ko influencer mwana oyo akutina kata libumu na ye bonde ko mopandisango mwana za na kati ya libumu azo vivre na makila nani na makila na wo mama na yiti makila tambola te uta cerveau ti zo tambola nzoto mobimba kasi ndenge zo ewuti na cerveau yi ememeli pe kumbeli pe mwana na yo pe do information nyoso uta bo mwana na yo kino kokola information etambola na kata bonzo tambola ezo tambola na ezaleli na yo na makanisi no kando okanisaka soko lala okanisaka ndeni ngala okeko sombela fufu na bima tongo na ke matali bala ko somba malala yeba ke ozo infecter pe mwana na yo na molimo wana ya mumbongo siko soki yo pe ozakana kaka neto lobe na réseaux sociaux olongolaka no bilamba alors o infecté pe mwana na one loko wana bon akokisi 6 ans au moins nie pas komika na mwa soko sombele ko ba mulai aboyi alingine kaka a moitié ni nde bolobelaka ngo bon na ba mebele pe sepelisa bangwa mwana ngakuta linga olata ne kaka ba sexy tozwa mo wana sexy bande ko na ngai ezana momo ezoloba na kati na sexe est-ce que moi s'il faut sexe neza kumona na pamba poza mwana sexy nde tozongi na likanisi mso tozaki na yango ya koloba ete na motuna na bino botunaki siko mwana na yo wana aza infecté déjà bongo na makanisi na ozaki nango ya kolonga bilamba na réseaux sociaux na ebite
eza na intervenant moko alobaki abike te toyebi te bana ngo mpe tokoka kopesa bango conseil te okopesa siko conseil ndenge ni mpo yo ozongi mwa mutu mais mwana na osiko bandi ko reproduire bizaleli na yo oyo mpe ozalaki nango na jeunesse ekopesa o équation okondima te ke mwana onga mna boti po mingi na ba 40 45 tozonga siko bato bandi ko boya na jeunesse no ndeko lekisaki yango mususu bato nyeke olongola ke bazé mboni ache nga longola te mais na sa mutema no yebini na longola déjà po makami bato asala jeunesse tango akoli alindimaka ngo suti Voilà. akomi ko boya yango akomi ko yokela ngo soni nde na bongo en tout cas na jeunesse tozo pesa bino conseil bozo maturité o bozo sabanda jeunesse obozo sabanda jeunesse yango ekokendela bino tina kimukolo eza ate masolo muso okoma okela ngo soni ke ngana kota babar ngana na TikTok nazaye kotikala bolumbu okokobeta ngo lisote ozobeta ngo lisote poani po eza mamuya ya soni eloko nyonso ozomona ke conscience na ozo reprocher quelque part tika yango eza malamu te ningo akita eloko nyonso ozo reprocher yo eza malamu te foko tika yango tolobi pe mwa mingi nini ekoki kosunga lelo société na biso po ndenge bolobeli c'est que risque tozala kaka na bambuma ya mabe na société na biso médicament to kisi nini oyo kokumba solution po lelo bilenge basi ya Congo pe Afrique ba yindo baso bisika bazali balongola vraiment makanisi wana ya konde komitika bolumbu na réseaux sociaux matono mingi ndeko mopandi sango bon kisi moto za nango lelo ya makasi eza tolanda nesu nyanzela fumu kusukia mzala pana nango ngeta tolanda bango po bango nde bayena kisi na eleko oyo po tolongwa buzoba donc mutu musozo sama kamona kansika ozula ngombongo eza na mbongo moko te ko bongisa réputation na otoko eza ekosomba réputation na yo te réputation na yo nanu surtout moi si Afrique eza na kozala africaine ozo représenter Afrique kati na yo batala moi si on a africaine na totia na réseaux sociaux pour réseaux sociaux tela mokili mobimba bon bazo mona mokili mobimba elongi africaine ozo sambwa likolo ya $100 likolo ya $50 te bande konanga ezo sala soni makasi tolanda neso nyanzila yango ndeza kisi munene na eleko o tata mokila kanisa bolobi eloko mona bandeli awa o esi makanisi na biso bolobi ke mwana mwasi o déjà tamboli bongo na kati ya makila na yeba information to bosoto déjà ekoti o esaki tonga linga bando bota bana na ye makila wana eko se reproduire pa ya bana siko soki moto atambolaki déjà mabe mais andimi siko koya kolanda message ya fumu nesongi ya nzela est-ce que facilité ya réparation to ya purification ya makila ni kozala to akozala ka obligé ya ko récolter makila wana ya mabe ya kobota peka bana ya mabe matono mingi ndeko mopandisa ngo na bakoko na mwa lombangwa bakoko balobaka libebi nyonso eza na libongisi nango ntango akoya ye moko comprendre ke yambo na eza moto comprendre ayeba akoma reconnaissant ke nasalaki mabe ntango ayebi bongo akoti siko na réparation ya kopetola makila na ye soki kutu na mundele bavida moto makila batie makila mosusu bona batata mokili ndako kokosala ngo te donc procédure ya purification eza na kati ya lisanga ya eza nango soki moto aye akobanda siko na état de purification abandi siko kose purifier po azonga peto bakonzi ya mboka baza obligé ya koprotéger population toyebi ke réseaux sociaux et quand on a un ministère mibale na mboka na biso eza la ministère des postes télécommunications et numériques et quand on a un ministère na biso ya communication et médias voilà tout le monde bon papa na biso qui basa Maliba et longo na ministre Patrick Mouyaya siko bino mama motei tango bozo mona lelo réseaux sociaux ezokumba makama ya mingi lolenge pe botalisi makama yango eza vraiment risque makasi pour la société na biso risque to manobota kaka bana oyo baza toujours na makanisi ya mabe o ba récoltaki déjà uta ba parents makama ya boye nini bokosenga bongo na bakonzi bazokamba bongo neteni ya bongo matondo mingi ndeko mopanisa ngo ezosala pasi makasi tina eleko oyo nesungenzila bazolela na télévision ni bakonzi mboka na biso bazotia kate eloko ezosala même bakonzi baza ba inconscient po bakenda même mikili ya bapaya bakuti mboka mususu batie mibeko oui même na école de ko kata mo mukema loba na école France balobi déjà à partir le 1er je crois sur le robot ça était entre novembre ou septembre 2026 ba déjà mokano ke bilenge ko ozala déjà na mibu 15 ans ba osala sur réseaux sociaux te pona ko batela bongo santé mentale na bango matondo mingi me komone pa na biso mwana 6 ans a déjà na téléphone on a non contrôlé
nde tozosenga na bakonzi na biso bolimbisi bakonzi na biso batiaka bino mpona bato mpe bato ya moto bapona bino tina na bino ezali botala avenir botala mboka lobi botala lelo te mpo lelo tokotela bino na bamituka minene na bandako etage yango te bozwaka bibonga te mpona yango bandeko na nga bakonzi na biso boya epane sunya nzila po bokozonga bato bokoyoka susi ya Afrika esika ezokende botika komboti botiki pe kombo ke ngai ministre ke ngai na tango boye na salaka boye bato bazokumisa bino na musalo bosalaki mais siko tango o bozo bino bokoleka kombo etangami te po bosala na bino eloko moko exploiter tina nini kasi bolekelaki boza pe na ngambo epata ta mokeli boza na ngambo ya makasi poti baponaki bino boza bakonzi eza po bota population na bino esika nini ebebeli bobongisa mais soki bino bokoya so eleke ebebi sukoleka eza pase makasi nengo akita tozongisi matondo ya mingi ya mouvement to clôturer na 10 secondes toli na baboti pe bilingi basi matondo mingi bandeko na ngai matondo penza na bandeko banso bozolanda biso mwasi aza sacré voilà mama batela mwana no ya mwasi pesa ye mateya oyo ekoki kolata mini jipe sepeli na yeba ke akokoma tina niveau ya kokota na TikTok atikali bolumbu pasa mesai na bolumbu mais soko lakisi tina nini mwasi tina nini elamba eza pona kozipa nzoto elamba balatela kango te ke po bato basepela na nga na modele elamba oyo te basala elamba pona kozipa nzoto surtout mwasi fo zipa nzoto na yo eza ba partie ebele sali peka mwana mwasi ko iko mwana na te lelo tokomi na cité moko bana basi nyoso okenda wenze partout mapeka bato nyoso eza polele te yango te Afrique yango wana te bandeko na ngai basi ndeko zobota mwana wa mwasi sala makasi azala mwasi wa kopesa lokumu na continent na biso na Congo na biso matondo mingi tosala makasi te ya mwasi oyo akopesa lokumu na continent pe na Congo na biso tozongisi matondo ya mingi na nengo akita ndenge bondima moko yono na invitation na biso matondo mingi na bino bandeko bolandaki biso le tolobelaki bongo phénomène cométique nzoto polele to bolumbu to a moitié ni na réseaux sociaux tozongisi matondo mingi na bino bayebanso bolandaki biso matondo ya mingi na équipe technique ya Vom télévision mobimba tomoni bongo dete kwa kuliso ya ngozulu tozongisi matondo na tata makaba pona nini te tozaki assister na mama mwanda tozongisi matondo na tata ntima silovondi pe na bakambi na ngabanso na Vom télévision biso tokoloba nini mate ya nengwa mwanda ya nengwa kita ninge bateye biso balobi mingi tolanda kaka fumukusu kia mzala pana na ngola ya solo ne songi nzila bazali baye o tata mokeli batindele biso neleko oyo pona kolakisa biso mode de vie to mokili ya sika soki totosi pe tolandi bango tokolonga bongo na kati ya mikakata no nyoso oyo ingeli mabele na biso oyo kosala ete tozonga bongo bato ya motuya na kati ya mabele na biso tokoloba nini kimia ya walongo fumoki mbangu na kati ya émission makanisi ya bato eyingela o mabota ya baindo banso matondo